Mais pas moto comme conseil batika ba comportement les bien bazo s'aimer ba trouble moko moment moment moko ba confinement moment moko attroupement agitation ils bien donc batika lo baraka tza ba moment moko ya mawa tza ba moment moko où faut se concentrer na eloko moko na coronavirus oza ko bunisa monde entier uzomona plutôt que to côté na ba distance mo bozanga tina uzomona pour que maladie wana kuma so grave ezaka ine abete ba centre médicaux yango ebele awa uzomona okoka mwa malaise donc mutu passe nyonso ezaka coronavirus était uzomona alors coronavirus ezaki so bakana ba symptômes wana nde uzomona nde wana ke bakanyo na maladie ya coronavirus mais so kino mutu passe fièvre donc ezaka ateke okomna ko coronavirus Congo bololo komela ba kisa bokoko na biso eza na mabete mais komela ngonde pona corona wande za mabe na bi bezo mela pona corona parce que corona est aussi les na kalezala ka soki muto obela ya makasa ma batokisi yango ba finiki yo uzomona mali pe kimi uzomona mais eza corona te waza ba maladie moko ba malaria uzomona ba maux de tête ba fièvre umona ba fini comme makasa mo ya makasa ba tokisi. Bonjour, Balandinios, il y a Vérité Universelle, très à l'aise de vous retrouver. Babonné, nous sommes vraiment Vérité Universelle, nous sommes fiers, vraiment, just Tumbaso, Liboso, Nabino, Babi, Babonné, fidèle, bonjour partout, vous êtes bon à monde entier. Une fois encore très à l'aise de vous retrouver dans cette émission les news de Joyce Kanene Sarabino. Les news de Joyce c'est toujours kawana pour sam sanango et kana ba vérité nango en tout cas kanena ba vérité universelle le côté les kakate ezaraka ka vérité pour ande tout ça ramsa na biso karanenge zalara. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à Osé Mine Énergie Balobi Benzema de la presse plus Osé Mine ezara déjà problème na terrain pour tous la nous devons pour nos sam ça na biso. Je dis bonjour à mon boss à maître John Motema maman Micheline. Je dis bonjour à Babi après boss na biso zarande papi mon cordeau papi le Congo. Je dis bonjour à toi mon cordeau papi le Congo Babi yonde muto simbi Congo sis Nicolo. Je dis bonjour place aux Ali papa. Je dis bonjour Babi arrête au moti Babi moi c'est à taille. Je dis bonjour à toi. Je dis bonjour à toi Divine Kavira la maman de Manuela. Je dis bonjour à Batne Soninga Joyce Tumba na bosanité Naomi Bekang apporte monnaie magique et Bisaka Bayero. Je dis bonjour à toi Babi Soningola ta maman Babi Festa veste à taille, veste à qualité, faut tout na ming babi linda moi sa taille cimenterie béton moi popé à mukolo. Je dis bonjour place aux amis ma copine na linga bino minga ya bino. Bonjour pena ba fan nyo so ngara Joyce Tumba Benzema de la presse fille vraiment zara toujours on a pour nous ça la fille a boya na polémique boya pe ko finga. Je suis toujours là pour nous ça na ka nene sarabino lelo na embeli bino confrère nanga. Il est pas un journaliste le Kwanga, Babi Mignon de la presse. Il est vraiment tous années si j'ai n'habitué les lotos le bel amour si j'ai le photo le bel na minute on boka na biso les kandé nini corona na kasa Kinshasa tout le monde qui ba autorité bazwa qui vraiment va décision mombe. Il y a ma casse mais apparemment na Kinshasa tu comprendre tes ce que eza nini confinement ba ne soit pas na banda mais na Kinshasa c'est pas ça. Mboka na biso le lo vraiment to meka un peu ko le bel ba si joana Osé Mine Énergie, salam sando saka fongole langa déjà caméra. Bonjour le mignon de la. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, quand nous sommes c'est normal ngola nzambe, imta batela rabiso, pesa rabiso makasi. Si tu kotani sou bolelo, tu fani sur na plateau boé, donc tu la vérité, donc c'est que nzambe t'a accordé biso chance un peu grâce confinement toujours. Confinement mais plusieurs battre respecter ngoté. Bon, ngaka ni nalobaka donc soki batu ba respecter ngote nakoloba biso nde ane to respecter ngote
parce que surtout landi na bambo que za libanda zaki baza na maladie au coronavirus donc misusu bazo respecter ngwa ndeti dernièrement na la qui na Paris kuna donc til en France donc ils avaient vraiment isolé donc batu bazate batu bazana bandaku ba vivre na bandaku donc c'est là ba moyen na bango zomona surtout total sur les États-Unis même zomona total sur na Suisse na Italie même zomona alors biso ko ba africain donc pays monté d'Afrique où bazo respecter corona makasi pema so na tangi ba pays d'Afrique où ba respecter coronavirus donc na bani ba respecter coronavirus pe ba confiner na bandako ya ba pays moko na kotanga neti ba na otanga ba Afrique du Sud ba pays mo za ba moi likolo quoi ozomona ba Égypte mais so ki na moi c'est ba pays na biso c'est ba Congo ozomona donc ils ont passé so to ba respecter monter ba respecter ba so ba bi que malade déjà na oui bien sûr mais vu que ba condition oblige de vivre na ngo ya ndem monter na bango to se comparer na bango ozomona bango ba respecter parce que bango baza donc na ba ndeni ba mais ate que biso mais vie na bango vie sociale na bango au moins économie mboka na bango ils ont un peu différent na biso ya mona biso un peu peuple congolais côté wana pima a respecter côté na sens na kati peuple congolais lobi bango ba respecter on deni tandis que pia que za nzaleza na mboka ba sala ndenge nini bango pe ba bi que na kin malade za nango te bati kokosa biso parce on a ebisioti peuple congolais a respecter ngo ndenge nini confinement oyo ba konta mboka ba lobi tout ça confiné na banda kuna biso alors peuple congolais comment a respecter ngo parce que biso non ba congolais tout l'air na tous les jours ndesi nous a bosso ko bimito ko liate ozomona ndesi ngapenda biso na bimito na ekop ngati na liate ozomona donc c'est comme ça alors moyen pe ba peuple congolais ba respecter vraiment confinement au total ils a moi passe makasi ozomona c'est 100% sur compter ba cote ou ba respecter attention ba 5% ba respecter confinement na banda o batikali wana donc so compte na babola ozomona dona babola na to respecter ndeni to kufanzala le ventre famille na point d'oreille ozomona to sa ndenge nini to ke luka ma to bi kema des nango mais na keba kaka donc pour choisir to moni susu kuna ozemi énergie vraiment ça na ka ndenge zalaka. Il y a des problèmes ezobimaka na kata confinement au tebi que fallait tout le monde azala na ndaku to moni na France kuna babakisi et aussi la les 11 mai awa est-ce que awa bon mona tete ok na risque ba ko tika ba ko bakisi la biso mikoto le 20 nde babaki esila bon ndenga tozo kilao bakara ezoma eza ko augmenter donc nombre ba décès za ko augmenter donc et ça la absolument pas si bandeko oyo bazokufa mais le mal est que bato baza isolé bato baza atteint na maladie ya coronavirus ndoto mona bamboka musu bazo lakisa bango na ba TV mais biso siko mabeza ke bazo lakisa te ozomona ata bato baza moi isolé wa bato baza na quarantaine quoi moi ata moi ba image ta moi ndambu kaka ozomona batanga otokomela 200k on parle 220 image en peso mona na peka teti siko bato ba otuna yango ezopesa epese bato kanda bato bazongelo tambola na bango bazé suna ba masque na bango te ba se protéger les soutés c'est ça le problème bato ba kondimande ni que maladie eza na Congo ozoma pas toujours kaka que maladie eza na Congo nga dernier matin na soya lelo ta na soya musala na question de transport na so kota boué mais na moni entroupement ya bato tu peux pas imaginer c'est impossible na Kinshasa bato ebele sko nazo leka ngata ke journée ta ke chroniquer apé so na bino image na bi mais maladie ndé ba konzo ba kizana na mboka parce que bato ba l'équipe plus de 200 personnes ba ça ba débat politique ba débat ba musique parce que na habité ceux qui est malade wana za ndenga solo ils ont ndenga solo tout le monde ba France ba kufa millions de personnes ba kufa ceux qui ont ndenga solo groupe de personnes ba tema na tonga mona ki wana tamu ba kabwa ba malade et c'est propagé déjà ozomona de ça la passe makasi. Donc mon peuple congolais na côté wana za ko douter mandambo yanga na biso senga nini ozomona yango la gravité alors le cas maladie eza na Congo na kin précisément na ba pays na ba province sous ba de côté ndambo mais bala stambo ba image ndambo ozomona ngana ko belo mo ke nesi kominga na wafanda na tant communauté mais kominga na wafanda yo komina ba voisin komina ba masa na ngai na bata mutu moto ba bike oya kufina oyo mutu yebaki mutu moko boye arena coronavirus akufi ezaka batu moko o ba cité donc dans biso to yebi pété ozomona
donc monsieur bon dit ma pété ah tam suya ça ba gêna bango politique bon ngana ko baté que ils a pour ba ko na mboka ba protéger biso petit peuple ozo mona ba protéger biso petit peuple alors il faut basa la paix ba la paix moi ma mise en garde genre ni le ba to ba douter moi petit sikoyo ba imagine monana ba douter ba to ba cha te mais ma déjà awa te ba mona ndesi nganga na ndimi na ki ma déjà non awa ozo mona mais ma ko tunda ba batela quand même biso pe photo mi batela ozo mona donc c'est un peu ça tout ça quand la émission ya biso bino mo bozo mona mignon de la presse kokamwa wenza gambira kolobati selemba kolobati jusqu'à présent ba pekisa ki bakutu bilamba tombola ekata meme tomoni batu mususu pembeni bazo kata tombola na ba veni batu mususu bazo tambola onere eloko ezate donc ozomona que batu ba se protéger te batu ba se livrer lisusu na malade apparemment net maka ba décision sur chef de l'état zwaki to ba salela ngote toni donc ezaki kana bana le bandeli au monde biso wa congolais donc tu verras na taux du jour ozomona pour du jour les problème té mais ba pexé qui passe 20 personnes baza 10 personnes mais tout le monde a battu sous place baza ba on est quand même plus de 20 ba terrasse ngo ba lobe ba terrasse ba te katobi ki ba terrasse musu na minute comme te kana na kuzu mais batu ba kokité ke ba fanda batu ba kokité ke ba kanga maboko bo viki ba mona clarté omona Congo peuple congolais c'est le mon peuple congolais lingaka ko mona likambu po andima ozomona tam su bispe nga atanga mo pe ne bande mio de la presse ne bande taba ke malade o e coach ana kin na na pe ko dutango na ko douter nango ozomona maintenant fan na bité ekota te il faut to se protéger nan ozomona parce que ce qui te donc te omona ce comme de côté ozomona tant que donc avant on se protéger te ozomona tam su soine comme plus grave ozomona donc c'est comme ça moi na bato baza ba gambela ba gambela wana donc concernant na pesa banguza qui est donc tout mécanique ko diminuer na effectif da gambela na bazandu baza tellement ebelé na ba wenze tout kazandu te zikida zandu ko te sala li soute bon ba respecter pour zandu ba magasin fongo marate bat batekate kota ba ozemi na ebite soki ba rumbu déjà na commune kine saison non te ebite mais on a bi ke ba rumbu na commune kine bat batanda li soute bat bateka li soute mais pourquoi ba décision au chef de l'état zu batum souti siko batum sou ba comme ça on ba jenda na bango na nzela po balela ba mama batu. C'est ça le problème. Batum sou comme ça jenda na bango peuple ko pas profiter même ata ba police mon sou moi chef de l'état le bec loko mongo boye pona bien peuple ozomona mais batum sou ba yaka ko profiter na ba décision homme konza mboka zwaka alors on a koloba nini ba ba ministre ba général ozomona chef de l'état a kosa la musala nyonso te ya opesa message appelle juste un message ministre ya santé azu par nae ozomona gouverneur de la ville azu par nae général p azu par nae ozomona alors chef de l'état en attend que apesi message kayo wana ngaka akena ba hôpital a komi kolandela kayo wana kosi na ba commune a komi kolandela kayo wana som osalimbe ba moko boy aya kanyo te batu wana de baza ba incompétent ozomona parce que chef de l'état déjà lobby apesi ba mesures préventives ozomona alors batu wana nde baza ba incompétent ozomona ba poste na bango ozomona bango pe bata ba intérêt na bango au moins so baza ba continuer ko responsable ozomona makam continuer ko lobby il faut bato ça basalela ngo bata mesures nini pona ko empêcher batu moi attroupement wana o sala masama chaque jour les bandes zaki moi bien batu école voilà batu bafana bandako eloko ane ekota na mo mutu pema ozomona mais affaire à mesure nombre ya malade baza ko augmenter batu pe bazongi ma munyoso ozomona bazongi ma munyoso ba terrasse mo fungwa ba boîte na bi msusu kudu na ndenga kuzu kudu dans ce côté na po boîte na kati musique oyo kangote libando ka musique na kati no ka musique ozomona ba mo kota na bango donc vie zonga na normal dans ce mita o soke na lemba OK za matonge OK kasavu oyo donc on a que vie normal
comme qui vient normal mais OK maladie oyo esenga tata ke batu ba circuler les tout monde qui a ba circuler ozomona malade ezapeka na koso te ke koso liboedi ezu yotam supe mona parce que simbaki parce que atambola ki omona yopo ozo simba okisi na ndako na omona mais yana so mama so ke malade nzeki ma ndenge ke to mona ba France ba kufa ba Bruxelles ba ni nepso na Congo eza dégâts bon to souhaiter ngote ozomona mais ekozala dégâts ba konza mboka nde basala musana na bango Félix Saddam Moussane président Saddam Moussane a passé message a lancé message na population ozomona alors population na bongo oze la paix ba konza ba bourgmestre ba gouverneur ba boyebo basa musana ba ozomona c'est un peu ça. Confinement on toyeba tele baba na batu bavana banda ko basala te zaki kande po na zandu po apparemment biloko esala te hein ozemi eza ba magasin na zandu ba mamo ba mesana mo koteka ba mapapa na mona itaga wana kande zandu ndete karate mais pour na komona ba Vodacom mezo sala nango ba société le quoi pardon excusez nga po na publicité ozemi na montage faut beaucoup ta place ana to moni ba société belé vraiment ezo fongwa malango apparemment confinement ngo bien ezaki ka pona zandu ba maman bateka na zandu jusqu'à présent peso to moni gouverneur de la ville place ba maman bateka na zandu moi na propoto banda ko sala to moni longo abuki ba mesa ba jeune garçon ba débuyara ba jeune garçon ba mesa na ko teka moi ba jina bango to moni longo li ba mesa alongo li ba conteneur ba maman o bazaka moi na zandu zo ke moi zandu moi sucré moi nini to moni ba bloko wana nyoso et c'est bon mona te l'air to ko zonga normal et ça ko bakisa ba problème te pas peuple congolais ko silikate ouais peuple congolais silika ba arso wana eza malamu te nazongi na place molo ba ke ba maison mususu ba réseau mususu ne so Vodacom ba réseau ba Altel ba Orange ba zo sala ozomona ba supermarché mususu ozomona ba supermarché mususu onga mona tant na kombote ozomona mususu même ba pareil o ba tester ni température wana ba mususu ezate ozomona na ba Vodacom na ba réseau mususu ba Orange wana banoya ba batu c'est là ba norme moko mais ya lusu bongo te et comme nango soko ye do okoti na yo do eka maseki so est-ce que personne siko est-ce que ba aider mo konta mboka to ba sa neni banga ba réduire effectif ba congolais to ndenge ni ozomona parce que mo konta mboka ala ko boya ke maladie wana ekoma gravité ozomona batu nde biso population na ba chef ya ba compagnie ya ba société bango nde il faut ba aider moi place wana ozomona ba aider moi place wana ba ko de ko na mboka na biso nyonso omona ba bloko na ba compagnie na bango ba travailler ba norme o esengeli ozomona pas na mita oyo maladie c'est comme si ezate na kin c'est comme si ezate vie comme nango normal vie comme nango normal masa donc ça yo tout comment fongama nango ba de lebi ne bandeli na ka baloba ki kaka ba alimentation vivre frais ba bloko kolia été kama donc ka wenze ka omona mena mita oyo na ta soki na zanu ba maison da boutique da biema ozomona ba biloko ba maison donc normal donc vie comme normal mais baloba ke kaka biloko kolia été kama ya pamba o etika luwana bokanga jusqu'à nouvel ordre le président Imo Alobaki ndomona même atana mita oyo batu bazo kende même ata ba frontière donc président ba frontière ekangama ba frontière mususu batu bakota ninga bakuzu toye mambwana ozomona batu ninga bakuzu batu ba voyager biso ba kende bazonga ozomona eza batu mususu ba leka ba matadi wana maboma batu kota dans ma vie comme normal ozomona c'est comme si que peuple congolais a la conscience na ba conception mboka et comme le roi cop na bango yo ba retourner frontière au surveiller comme son shida ozomona tam so malade des équipes awa makasite meta mutu auti libanda ai awa na beach kuna ba katisa bato misu ba kota misu ba kinde pona nini ozomona take mpona mboka baki ba lokwa nso ba maison wana so jusqu'à nouvel ordre soit passer ce message ba lokwa fongwa mais la moni au lieu de kaka école est-ce que ba école na ba université zo nango zandu peso nango normal pour makamne po oh vraiment nyoso ba lobaki to moni esimba esute bato bazongeli ebele na nzela
et comme si n'importe quoi comme on a victoire na monita là bah tout des besoins tellement c'est promener na ba rabis n'impossible jusqu'à présent bah tu vas respecter ma cambo ezaka école université na ba bis ko vendre ça ba tout des wana félicitations vraiment pour tout le monde ba chauffeur en boka na biso Congo ya Kinshasa vraiment tout vraiment ça va taxi au moins à 2 personnes na sima mutu moko toi kada kata émission na biso tozo koba dès que ça to ça na biso to moni après ba makambo to vandi sous boyo bakangi assemblée nationale fait badaki na nini mo balinga basala avant-hier wana bakangi assemblée nationale que ba député ba kotate par rapport à ya makaba virus na be ya virus au cas coronavirus mais kutu bon mon até que ba député kutu bakangi bango ba protéger bango mais peuple les oninga ko se faire protéger te pourquoi ezadi ya nini na lo bakanzala so lelo ba bando l'excesso bibemba ngonde to yoka somo wana to vanda to tala to nini. Ouais, c'est ça le problème. Mais ce n'est pas quand on a un message qui est Assemblée nationale ou qui a un pays du peuple. On a une image qui a un peu de rassemblement mon côté. Pour les interdits, le chef de l'État peut qui ça qui. Donc c'est comme si on a évité. C'est comme si on a bien été. Parce que le président le Bible clair interdit rassemblement nyonso. Interdit. Pas plus de 20 personnes. Alors pour la nini, ceux qui n'ont pas la saki message ou un rassemblement, tout coûte un peu de peuple et bobo. Et donc maman les Canadiens Congo, eh ben on c'est face rassemblement. Hein, Macron coûte ça rassemblement. Na Italie ça rassemblement. Ça la montée. Aux hommes. Donc c'est le moment que ça passe ma casse mais peuple congolais on a aussi un tout se protéger. Ça va mesure. Donc 1 mètre, moi je rappelle moi 1 mètre au moins 1 mètre donc ça m'a bien ça beaucoup va possible micro moi quand tu moi désinfectant na beaucoup hein donc avant beaucoup avant pour ta bio na moi maman kasi na moi ça wana au moins donc yango donc ils loko moko toujours banga te mais toujours kima parce que coronavirus il y a maladie aux hommes tant mususu yo OK vers yango alors pour être prudent, sage, il faut toujours se protéger. Kosukola maboko régulièrement, ozomona, kosukola maboko na savon, na savon, na ba désinfectant, na biso so savon ezate, ma désinfectant faut otambola na yango cher te 1000 francs, ozomona. Na mona kende basaki moko matisa ngo mena moni ezong na mo normal. Yango wana désinfectant 500 francs ko matina 3500. Moyen, ozomona, kuta biloko de mataki mena moni na moni idea et comme d'abord quitter pour ne que maman normal zaka on mata mais comme na quitter bon vu que ba konza mboka ba lobaki gouverneur amsa lobaki de mo quitter moment des malade dans le nanté pas de nombre ba ka nombre ezo mata kaka ezo banga te que ne France et poussi le 11 mai peut pas pousser na côté wana biso to wana to na France c'était surtout vivre biso République démocratique du Congo RDC donc plus de vivre à la mboka na biso ba maka ba mama logique na bango le cas France ba poussi wana za bango ozo mo wana za bango donc wana za ma politique poussi na ngoko dango tote mais ba mba yebi mais ba poussa te ba kitapete ba sala musana bango ndenge longo bani ozo mona pour aider biso mais surtout eux on senga ba congolais maboko kosokola un mètre et ça la fait moi bien ko simba simba te toke boye tozongi boye osimbi boye non c'est pas propre maboko na misute na munokote donc blo mo na munokote ozo mona et c'est bien parce que musuku babi o coronavirus e banga moi coronavirus mais moto tena TV babi ke coronavirus e obanga moi na ndeni ba mama basomba ba Congo bolo jusqu'à présent maman mto aboma ki famille na likolo ba yo zo Congo bolo le citron ay ko 5 ceci kamonko est-ce que biso na Kinshasa tozaka la bilanda landa est-ce bango mo mindele tozala colonisé par de Belges est-ce ba Belge so ba ki ke Congo nini Congo bololo esilisaka coronavirus est-ce balinga ba yate na mboka na biso yo moni nini place wana kokolo banini bato bakomi ya bimela bitokisa jusqu'à présent bato msuba bikuto bango bakena bango liso hôpital te parce que moi na soko bela soki kana moi na fièvre 38 coronavirus jusqu'à présent na bato msuba consommer ba kisi na bandaku bakomo ko bango kene même pharmacie à Pambo po inerbe ko ya okolo banino bon na ba question mibali wana na pozo bon elo na kolo beli bo que ça aussi na kolo ba ke bimela eza bien te
ozomona coronavirus ezokufa nakoba te ke na bon na docteur te mais donc faut kokika na inerbe ozomona mpona komilengela oki mutu pasi oki maux de tête ba fièvre blo mo bon omona mais malaria déjà tindaka mutu pasi na fièvre est-ce que là boye si batu soko yoki fièvre donc mutu atambola ki parce que mikolo mo ina kineze makasi mutu atambola tambonde tibiso nde to arabe musa to zozonga to weleli ba transport mo fatigue pesara mo po mo la penzo to peko e buka no mona mutu pesa lo pasi c'est que maman nga mona ki romitika na 1 heure. Bon, ezaka inerbe te ba centre médicaux yango ebele awa ozomona okoka mwa malaise donc mutu passe nyonso ezaka coronavirus te ozomona alors coronavirus ezaki so bakana ba symptômes wana nde ozomona nde wana ke bakanyo na maladie ya coronavirus mais soki no mutu passe fièvre donc ezaka te ke okomina coronavirus doza yango ezaka yango te ozomona ba centre médicaux yango ebele soki no mutu passe ma fièvre kende na centre basalo mo examen mo examen ba typhoïde malaria ozomona po maladie to bela trop na kina ya malaria typhoïde e ko beto mutu pasi e ko beto mutu pasi e ko sa pe fièvre ozomona alors so ba bloc wana ba fi wana examen na corps il faut que ne ka ba centre médicaux donc OK ça va examen alors côté ba to ba mela biso eza critique na biso ngai côté wana na contreté ozomona na pe porté na katikati komela ba Congo bololo komela ba kisa bokoko na biso eza na mabete mais komela ngonde pona corona wande za mabe c'est babi bezo mela pona corona parce que corona aussi les banga chaleur batu musu babi ku tufo mela whisky mingi pona chaleur so eza nzoto moye corona ikote zate te corona ezo sila na ba whisky te ezo sila pe na chaleur te ona koloba yango wana corona aussi la peine la chaleur te pour ceux qui corona aussi la chaleur dans sous baba nombre malade d'autres comme on a kin o mais baba tasu banga ba komate ngé koma bongo te pour nanga corona aussi la ngote na chaleur na whisky te za pour les pour nanga ngana ndimi nanga yango te ndimi nanga yango te zomona ndimi yango te alors ceux qui za ko bela corona vraiment to yeba pété faut qu'il y a une bende ozomona nde ba test ba ba sala wani ba ke mutana corona mais corona aussi la tene tinora de ma mère na o atungola ki bana na e Congo bolo pona nini ozomona pona corona eza komi docteur pona se protéger te babi mi batela milenge la corona ko tanzo te écoute ba Congo bolo ba tanga wis ba mai ya citron bisco atwa saluana est-ce que abateli to abomi eza kozanga maele ozomona kozanga maele pono ozo piriger bana na yo Congo bolo nan babaka ngo netu baba ngo eza otokisi mai nango wa jus nango wana c'est ça ba mela komela Congo bolo eza problème te nesinga pela de ma donc il y a 3 jours passés na to mi Congo bolo eza critique na biso ba africain ozomona na kalezala ka soki muto obela ya makasa mo batokisi yango ba finiki yo ozomona mali pe kimi ozomona mais eza corona te waza ba maladie moko ba malaria ozomona ba maux de tête ba fièvre omona ba finiki makasa mo makasa batokisi ozote otempe bosa ba konto pe zone ozomona ya bokoko na biso toko nyo wango te mais o etali ko coronavirus eza traité na wana te ozomona once on a demandé fa fond la mise ou on a demandé fond la mise ou azo gete faut ça la méthode boy mais ils a traité na wana te ozomona bato traité ya coronavirus faut il be kuna ba traité ba symptômes nango pour jusqu'à présent qui se nango pe emona ni pété ozomona ba traité ba symptômes nango de ba traité ozomona donc ils a bon ba tout ka komela bimela ote whisky ote moi ote ils a ngo bon ote ngapona ils a bon ote to mi batela nde kaka tout ce ko la maboko na savon désinfectant to garder 1 mètre to mona pe ke malade wana pe to kuma peta ba 500 ka wana te ozomona donc ya ka bon. OK, comprenez que tozaka na kati émission na biso to ça samsala le milieu de la presse Nicolas babi politique ils ont frappé arrestation papa Vital Kamerhe donc
bana moto babenge moyibi mabe babenge boy mo liloba mo na place wana. Bon on a koloba na les pacificateurs Vital Kamerhe donc on est dans ma politique hein. Faut pas glisser na carreau, ils sont trop glissant. Ouais, ça m'a politique, on a koloba que bon. Chef d'État mo loba ki justice et ça et agissement ya bande kona biso ba oyati ba bande kona biso ba kumbaka ba moto ba yeti liboso ya siège nae ko ganga moyibi par rapport ya wana de moi un mot na de lukambwana bon onde eza bien te Vital Kamerhe mutumne na Congo na biso parce que ngana landa na TV ba lobby bien que exact que ba arrêter un ba exact que ba kangi Moutaza directeur général de la cabinet et président de la République. Donc bakangi pour bakangi na musala place à sala. Bakangi était pour président parti politique non. Oui. Quand on a justice c'est comme ça non parce que au moins na répondre à la question na bande ko ba okendaka ba finga Vital Kamerhe muyibi Vital Kamerhe a sali boy a détourné mbongo a sali mbongo boy et ça bongo te. Donc ils a bien été tout ce qui est justice yé moi ça musala nae ozomona yé moi ça la musala nae mita oyo waza na ba créer na mesure d'enquête ozomona mesure d'enquête balandela boy mais na biso bazo ça bana bande ko na biso ba moto au moins te bande ko na biso moto ba des autres bazo ko sala liboso ya siège ya monsieur ya INC na INC wana en tout cas et comme pe ko ça moi passe ya wana ba bande ko moto batika bongo l'état yemo justice yemoko esa musana nango ko kenda ka ko ba dani ba trouble ko finga donc esa propreté ozomona justice yemoko sa musana nango pendenge ba fanisi kuna ngaba te bakangi ozomona ba fanisi kuna pona mesure d'enquête ozomona pona mesure d'enquête ce qui justice sali enquête nango boy so kala na tort wana ba mona ba pour politique ndi ba dessus na bango biso donc on doit tout ça to ba journée to ba chroniqueur to ba pandisa ngokaka ozomona wana justice mo asa mambu nae mais ba non moto comme conseil batika ba comportement ni za bien te bazo seme ba trouble moko penta moment autant ba moment moko ba confinement moment moko attroupement agitation eza bien te donc batika ba désordre inutile justice yemoko asa musana nae tant ba invité qui ozomona na parquet la tribunal kuna akendaki omona akendaki kuna akiko répondre ozomona alors exactement que le roi qui n'a qu'à répondre j'étais que muta booster qui est to bata muto batinda ki na akendaki na ye akendaki na bwana ozaka nango ozomona akiko répondre na tribunal kuna alors bata muto batika ko finga ko critiquer boy eza bien te ozomona soka zwaki o azwaki bo ayibaki bo azwaki bo ah bon là nous on ne sait pas omona c'est moi asa musala na ye yo no singa kaka ba agitation ba kofinga ba groupe politique mususu kofinga boy ngana vitalité hein na lo ba ka tuna ba moment moko ya mawa tuna ba moment moko au faut se concentrer na eloko moko na coronavirus oza ko bunisa monde entier ozomona plutôt que to côté na ba distraction mo bozanga tina ozomona pour que malade wana yakuma so grave alors Vital Kamerhe justice moi ça musana mignon de la presse moi liloba to comme dana suka émission na biso moi liloba na bana nyonso monde entier bazotala yo moi pe ba mote na bato ba soutenir yo donc moi liloba ezaka ke na monde entier nzambe ka ande asunga nzambe ande asunga pona maladi ozobundisa biso donc bandaki déjà ils a Covid-19 banada na mois déjà na année déjà na année autotika autokoleka oyo donc côté so et côté 2020 na ti lelo na mois avril malade wana zo menacer kaka ezaka ke yo na senga nzambe asunga monde entier mobimba pe bana kin do bana poto o balandaka vérité universelle TV donc bomilengi la donc boyoka message oyo boy ignora ngote boyoka message oyo boy ignora ngote donc tomi batela tout ça toujours ini na bolingo mi batela
batila pe ndeko o aza proche na nzinga na yo ozomona donc nzambe akosunga biso donc nasi mala yaka mopepe et oleka nango donc ma maison nango normal comme avant donc mopepe ya sika ekoya ozomona donc bato balingaka trop bato balandaka biso bo toujours connecté branché bo s'abonner toujours na chaîne donc ça là moi bien te bi que to linga bango mingi ba linga biso mingi pas ça biso confiance et c'est vérité paiement et bimaka c'est une vérité universelle donc il y a un million de la presse Martin de Tino au boyebi ozomona o ba yebi pété donc ngai milieu de la presse. Donc, merci beaucoup. Ok, merci. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Hein. Merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis merci à toi, Mignon de la presse. Yende Moutazaki invité Nabiso Alelo. Je dis merci à mon caméraman Osé Mine Énergie. Je dis merci à mon boss, à maître John Moté, ma maman Micheline, la reine mère, la queen, madame Nabiso Zarane, maman Micheline. Merci à abonné Nyoso Balingara Vérité Universelle. Les Aninga Yabino Kara Joyce Tumba. Benzeme de la presse, Nazara toujours, Wanaka Pono Sam Sala. Merci Nabino Nyoso Banda Monde entier. Merci Nabat Nyoso Balingara les news de Joyce. Merci Nabino. Toute une émission sika quand on est sarabino YouTube ezali poubelle te bo sam sala po babete la bino maboko ngana bino tout ça quand des aka bye.